Allô, ya bébé. Nana ndako. Oza bien. Soki na yembi âge ya Naomi. Naomi fio ya église wa autre chose azimi. Na yebi te mwana na koza na ba vingtaine te. Azane na 16 ans. Obiki kondima te hein. Ah, ya bébé tika oloba boye. Mutachi Naomi wana zimi ezande évangéliste Jean. Te tika. Ya bébé omoni hein. Tozo pekisa bana wana. Botika koseka na ba évangéliste na église yo ye chorale. Botika ba talon neti soki nini. Botika ba jupe court na kati ya église bana na bazo yo kateta la sikoyo. Omoni malheur ba attiré. Ah mais oui hein. C'est parce que frère Jean wana mwana wana salaki nini. Mais aza mwana te 16 ans pe oza déjà na makangisier. Mais frère ceux qui ba évangéliste Jean wana za osimba e po ani aganga kite. Frère ganga. Et comme ekunonde alobaki frère Jean tabengaki pour na étude biblique. Mais moi on a problème hein. Toi na mboka mondele bo yo kanga frère Jean wana hein. Balobi ninto église vanda to luka solution. Nani non mais déjà que le bon école wana song mon frère Jean wana il faut kima sinon pas en tout cas boloko. Mwana mwana pe na omi wana zokosa. Frère Jean wana mtazana mwasi na ina bana. Poani. Ok ça bongo. Mama ba jeune fille pe bazo yokate. Ba yokate mama ba yokate. Tu sais vraiment mwana mobali azara mkangisi mukuse. Mais ba yokate. Ok rappelez ngakasi. Merveille okenda église marami esale marakuna. Kieba.